Ya solo penza papa Roger kaka ndenge touti koloba ete bandoki ya ba Congolais ezali kaka biso na kati na biso nde tozali na koboma na mitema mabe koyina na kotonga na kofinga na olingi komona moninga zwa te yo soko moni moninga zwi motema ekomi pasi okomona ntango mosusu mwana mwasi moko azalaki na ye na poto awa azali kobaluka wana bakongole nyonso tu bazali koseka ye minu libanda koloba atele ngani boye mosala na ye kozwaka mibali ya banzela kosekaseka me soki mwana mwasi oyo ameki kozwa mobali moko likambo na ye ekei malamu ntina mariage okomona kaka mitema mabe ya bato babandaki koseka ye ekobota mbuma mpe okomona ete bakomanifeste yango mpona kotalisa bino ete ndoki ya Congolais azali na ye moto mosusu te yo somona Congolais alingi abala Congolais ya mwasi azwi mobali na ye alingi abala mariage monene yo si omoni barwandais basali bagroupe mpona kotonga ye tala mwana mwasi yo alingi abala komi lolendo bana eske ezalanga barwandais ezali kaka biso na biso bacongolais mpona kotala ete motema mabe oyo tozali na yango okomona Congolais mosusu avandi ya na poto azali kosufrir wana bato bazali komona malamu bazali kosepela me mokolo ye kozalaki angindi asombi mwa mutuka na ye ebende ya moto azali kobaluka nango alekaka bakongole wana ye peut-être depuis asomba mutuka koma mpe lolendo boye kolobaloba omoni ke monguna ya Congolais azali kaka Congolais botala ndeko Jimmy Mubenga oyo bauti koboma na Londres azalaki bamanifestation ya bakombatant nyonso tu koasiste kopesa maboko koyemba kozala na kati ya banini ya bamanifestation me lelo ntango babomi Jimmy Mubenga banani bakomi kokende kotonga ye na pembeni no azalaki kutu garso moko moyibi koyiba na magasin kaka bakombatant wana oyebi ke bato nyonso tu ya Londres basiliki mpo na likambo wana mpona kotalisa ete motema mabe tala ndeko tolobaka yango ntango nyonso tu tokozongela yango ata 1 million de fois ndeko ndenge oyaki na poto koluka vi na yo osalisa famille na yo kangama na initiative na ide oyo oyaki na yango okontinue makambo na yo bakoya kokotisa yo baide mosusu banini tala Armand Tungulu ye wana akufi lokola zoba lelo omoni bafamille na ye bakomi kobenga gouvernement ekomi kobenga famille bakende kotala nzoto mpona autopsie famille bakomi kokima bozali komona yango wana tozali koyebisa bino bandeko babolingo bozala mayele souffrance ya mwasi ya Armand lelo boyebaka yango ete moto moko te akoankese yango ye moko kaka mwasi ya Armand nde moto akovivre souffrance wana oyo ezali kaka ebandeli ndenge nini bazali koya koencadre mama ndenge bazali kokosa ye mobali na ye akomi hero na babiloko ya lokuta banini bozali kodistraire mama ya bato azali wana motema esi eziki epuis bato mosusu bazali koloba ete non tosali émission tolobi mpona makambo me ndeko yokanisi bamakambo biso tolobaki tokosi yango biso ntango zumel mingi tolobaka makambo euti na source lelo nde bino bolingi bolakisa mokili ete mpona koloba kombo ya soka liboso ya radio to bato balanda yango na internet lelo nde boyebi ezali babétise to maprokondo lelo nde bozali kotalisa na mokili ete babétise bandeko bino moko nanu totalisa biso nanu ntango papa Sakombi akufi bolingi tozwa batexte wana bokoma oyo toenregistra bamakambo bino bofinga papa Sakombi oyo boloba mpona nzoto ya papa Sakombi eske boyokaki soni mpe na kati na bino ntango bakotuna ete yo moto okomi boye yebisa biso so mona nzoto ya papa Sakombi okobanda kaka kobeta monoko bamakambo bino bokomaka na internet bino bakombata kofingaka bato meme banzoto ya mama na bango boyokaka soni ebongo biso soki tolobi bamakambo oyo bino nde bakombata bozali kokende kokosa mwasi ya Armand nzoto ya mobali na yo emonani te bebisi nzoto ya mobali na yo nyonso me babiloko bino bozali koloba bozali kozwa yango wapi ebongo ntango gouvernement na Congo azali koloba ete famille baya po ete basala autopsie donc gouvernement azali koloba yango pamba
ba mosusu bazali kokosa nzoto yango bayibi yo mwana ki place bayibi nzoto ya Armand Tungulu kaka bino moko bokomi kokosa na tala yango tozali koloba bato mosusu ko mayele na bango ezali mokusa pe ezali kopesa mawana posa ya kolela bandeko comment expliquer yo moto pe osali bambule ebele na poto awa mwa lingomba ya bato moko baye balobi oh non tobengaki bato moko na nini okuna na mama ye mo basalaka na mama ye mo balobi nzoto Armand ebebi nyonso tu banini eloko etikali kaka basexe na ye tosoka na ye est-ce que eza normal boyebisa biso nano eza normal na moto oyo osali bambula ebele na poto okende kokwara na likambo ya bongo epuis ndeko ya mwa oyo ya mwasi pe sa meme réfléchir liboso ya caméra azali koloba ete moto akoki koyeba kaka nzoto ya mwasi na ye ya mobali na ye ya Armand Tungulu ezali kaka mwasi na ye mpo nini mwasi na ye nde moto avandi na ye nde mwasi ntango bino bozali kokanisa ke bozali kokanisa ete ye azali koloba nde mosusu me azali koloba bavrai version oyo ete bato ndenge bayebisaki biso bato bake kokosa bango ete banzoto na ye nyonso tu oyo ndenge ebebi babebisi yango eloko etikali kaka mwa bien ezali sexe na ye yango na ndeko ya Armand na mwasi azali koloba ete ye kaka mwasi na ye nde moto akoki koyeba sexe ya mwasi na ye yango na mpe biso tolobaki bino bokanisi ete soki ezali kaka sexe na ye ntango akokoma na mama ye mo bakobimisela ye banzoto ebele oyo etikali kaka na basokasokasokasoka ye akobanda kopona ebongo oyo nini oyo bino bokobenga soni soni nini mpo oyo biso tolobi ezali verité na babiloko bino bozali koloba bainformation biso tozali koloba yango nde tozali koloba esika bachaîne mosusu ya radio oyo bazali kobombabomba baverité biso tozali kotombola mongongo mpe koloba soni ya nini yo moto ozali kotika bamabele liboso ya internet boyo ozali kolangisa bato oyoki soni mpo na yango te kaka oyo nde ozali koyoka na émission ya Zoumel Mil nde olobi ete oyoki soni mpo na yango bomoni hypocrisie ya bakongolais yo moto ozali koyana ya kotia foto na internet demini bandeko demini motakala mpenza ya ndambu me oyoki soni mpo na yango te me bamakambo oyo Zoumel Mil azali koloba ya solo oyo ndenge nini bakombate bazali kosala ndenge bazali kose comporte wana ndo bengi yango soni ntango bakombate bakomaka bamakambo oyo ya kofingaka bato banzoto ya mama na bango banini wana nde bomoni yango normal mais soki totalisi vérité ndenge nini bozali kokende kokosa na famille ya Armand kuna na Belgique mwasi na ye kaka nde akende po ete balobi nzoto nyonso ebebi soka na ye nde kaka moto ezali malamu bandeko bino boyebi mpo bino bozali koloba kaka tika boloba bino bokanisi mama ye mo wana ndenge ezali bato oyo bakufa na ndenge ete banzoto na bango ese bebi boye etikali kaka basoka bazali te boto boyebisa biso bazali te eyokanisi ete soki mwasi ya Armand Tungulu akei ndenge balobi ye nde kaka moto akoyeba nzoto na ye donc koloba ete tozonga siko na mayele bofungola siko mayele ndenge siko ndeko ya Armand Tungulu ya mwasi azalaki koloba ete banzoto ya Armand Tungulu ndenge etikali en tout cas moyen moto akoki koyeba nzoto ya Armand Tungulu ezali kaka mwasi na ye donc koloba ete basi bazwi ya nosi te kuna na mama ye mo banzoto ebele ya kobebe ezali kuna na basoka oyo ezali mwa bien donc moto akoyeba ebongi moto ya famille ya kotala soka ya wana po ete ayeba soki ezali Armand Tungulu pa parce que soki déjà bato ya leta bayebi ete nzoto ya Armand Tungulu ezali awa mais pourquoi bakoloba lisusu te ete il faut mwasi na ye akende po akende kotala soki wana ezali nzoto ya Armand Tungulu donc koloba ete bakobimisela bango banzoto ebele po ete ye banda koluka na yango na toye koyebisa bino bandeko biso tozalaka clair biso soki likambo ezali bongo tokoloba ndenge wana parce que bino bozali kokomaka babétise kofinga bato banzoto ya bamama na bango boyokaka soni te bakombata na bino basalaka émission moko oyo bazali koloba ete bakolimwisa basoka ya nani ya oyo nani oyo Chikeva maître Chikeva babengisaki soki nganga moko na Équateur aye aza kolobaka liboso ya kamera wana boyokela yango soni te kaka oyo nde sikoyo tozali koloba ndenge nini bakosi mwasi ya Armand baza koloba ete nzoto ya mobali no ebebi eloko etikali kaka bien soka ya mibali wana nde soki biso tolobi yango ale lobi ete biso toza koloba babétise tango bino bofingi emembe ya papa Sakombi bolobi oyo ba message to enregistra même
oyo bofinga banzoto meme ya papa Sakombi oyo ta soki lelo ndenge tolobi ete babengi moto moko aya se justifie mpo na nzoto ya papa Sakombi akokoka te koloba te ndenge nini nzoto ya papa Sakombi ezali epuis momani na moma oyo moto asakomi ebembe koyebisa biso na